album o batu bazela qui trop photo lo ba vérité album batu bandoze la trop ezaki légende ya Koffi Olomide o ezaki piraté oyo mutu mususu apesa mbongo ba yembela ye mais akufi disque bimité eza balle de match ya papa chéri bakanga bana ndoki na famille bakoko ebele bakoma sumba na bilamba bapapa ebele baperda mais tala aja Koffi tala la télé tala propriété kasi 2023 yena maramu nango biso mona inonce bi a finga mapa Robino Mundi a finga Robino azo finga inonce bi mais les lois pèsent au contrat. Non, c'est pas un problème. Aza mama ba nae, abaki mama la Soraya et Salini. Biso nyons toyebi que mama Amida appartient à Monsieur Vital Kamerhe qui est notre vieux. Konika Kongo kufa, oyebi. Nyons beba na ba vieux ba veste ba koma ba sankara ba musicien. Donc mamwe baluka na ndenge osakanati. Habitants de Dallas, Texas et partout aux États-Unis. Saviez-vous que la saison des taxes est proche? Voici pour vous Oasis Group TX. Une équipe professionnelle en matière de taxes refund, que ce soit personnel ou business. Alors, n'hésitez pas de nous contacter sur les numéros suivants. Oasis Group, le professionnalisme et l'honnêteté, c'est notre culture. Oasis Group, professionnalisme et l'honnêteté, c'est notre culture. Un réel plaisir d'être là pour vous présenter cette grande émission. Merci à toutes les personnes qui sont branchées en ce net moment. On enchaîne la Congo Source TV. Merci à tous les abonnés du Congo Source TV. Le devoir est très simple. Il suffit simplement de vous abonner massivement et puis vous activer cloche de notification, j'aime, commentaire, et ça a vraiment bien mis un grand merci à mon boss Jiré Semboni depuis les États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à mon cordeur Hervé Kabamba, Babi les cordons le plus gentil du Congo Source. Bien, un grand merci à Diallo, Yakatarbir. Pardon. Là, moi, la combo. Babi, mon ami, assure sûr. Non, mimbo wakanda depuis Paris. Nazoe bakoli nanga babi en tout cas. Et ça nanga babi pour mikolo. Yango na yango lobi na beta kiango lelo nazo beta rango. Ah, mon ami. En tout cas, aujourd'hui, je suis avec Mathieu Banche sur ces plateaux. Il est aussi chroniqueur. Avec lui, on va faire des analyses sur Makambo et les musiques, total actualité, isoleka. Oui, ça la moi nous na net. Donc solango vraiment na eto e bandenge ni toko zo ba réponse na eko ça la moi bien. Diallo, tu peux ouvrir quand même la caméra que je puisse recevoir mon invité qui est Mathieu Banche. Bonjour. Bonjour beaucoup. Ça va? Hein? Ça va bien, merci. Ouais, ça va par la grâce de Dieu, je vais très bien. Donc avant la profiter, na pesi ba mère v na ba master tout ba la biso. Donc je vous signale que moi c'est Mathieu Banche 001 charge de la jeunesse congolaise. Donc je suis chroniqueur ici dans notre pays qui est à RDC, à la RTVS 1, émission PC La Plus Plus, et puis présentateur de l'émission socio-culturelle sur Internet. PC La Plus Plus dans votre site Lenga Congo Télévision. Donc je suis là. Na profité na pesa mbote na ba vie na nga tout balinganga vie na nga de gol mata otalangai vie na ngai odilo mampuya otalangai vie na ngai sam kunkula nécessaire. Merci na mokonzi reine landu muzinga ya mère Lili Pousse et na profité na pesa merci et belé na Alain Visor depuis Luanda, Héritier Mvoama depuis Paris, et pourquoi pas à la plus belle fille de sa génération, donc Nadine Ilodiantibal, maman la Julia Rotala Bissou. Merci à Naomi Kanda, Kanda ba Naomi, na Pesio Bambote Belena ba merci, et la joie Amado Pichuna, Léa Dimbi maman sociale, boza moi et belé, ya Otalangai, et puis na
PCOP, merci, mais Hervé. Ma question à yo, ma réponse à la question est vraiment quand on a lobby babi Mathieu bon ça va te coûter non na vif ya émission na biso 2022 ndenge ni omono elekela ki biso analyse ni ko sala sur na makambo etali musique ya 2022 ba album ebimaki ba tourner zaki moi ebele ba concert ebele analyse ni ko sala na makambo elekaki na 2022 sur musique. Ouais, 2022 les cas qui quand même bien parce que sur total 2021 tout ça qui n'a pas problème belé ça qui va musicien les canaté fait to betara sous-souté mo konzamboka fongola biso confinement salabo mais au moins en 2022 marambo fongwa maki ba oyo bazo beta ba beti ba oyo pe bataka ba musicien ya chalelo l'accès qui est koloba trop tout moni opi ba sali donc 2022 ça à Mbula Moko autozui quand même ba concert rebelle donc minene toujours qui stade Afali stade héritier Watanabe tokutana qui peut faire bakanga qui est koto ba Ibratom piana bakenda ki États-Unis ba Patrick Bekamba ki États-Unis ba Angola koto ba bina filé ba disque bima qui m'a rambé belé donc en bref 2022 ezaki année moko au ba congolais ba zwa ki sous souffle donc pour bazala bien donc on a zolo baboé ba Nicoletta Ben la Lion na poto bandai ko bimati na 2022 wana pe kaka tout fait le peu bato belé au ba couronner bomagi bango ba marambe belé donc eleki nango bien ba stade eleki ba musicien marambe belé mais eleki quand même moi bien biso pe bilan na biso ya musala na biso tozo bomanaka nozo mona internet soki marambe zate donc tout les gars ils ont très bien par rapport à 2021 na ba slogan no yela biso ya ba so total yo na yebite zarani inspiration ne uta na lola vana na kota fuma na muzindo ma mususu e uta na lola to yo moka lola muka matimo so sa émission faut tsaka ba yarani. Non, c'est un problème d'identité. Donc, la vie, il faut une identité. Moi, le temps total, la banakin, micro à la katabou, total, Zakari. So total, papimbo, mana idéologie, nae, tout total, nature, le cola, azana identité, nae. Les lots, na linga kike, tant on a kotika presse à Congo, natika pe lo moya mukie, parce que nyoso to sala katokutango. Hein, le lopé comme ça la bien à Paris na ba master ba chroniqueur ayambi pe mutu so mutaloba ke loko ana neti et loko mombo ya bandeli donc wana ezopesa mutu courage abaki sa force ne loko yo azoloba donc ngalo lobaka ke za idéologie o ya malamu eza ya kofinga te eza ka rappel muke bat ba comprendre que garçon ana Mathieu yemta ela biso ana Congo donc ils sont fiers na créé le monde après ça Congo tous ay belité donc bat pe ba se planango ba misupe bazo finga chaque jour au crier à la Rolando qui au sala ngabin mais moi finga pour créer moi idéologie moi crier on crier bongo ndanga nini misuba lobi ay bomaka fort donc internet sur Rolandais parce que ça a toujours na malamu na mabi donc nzamba sunga essentiel na créé le monde après ça Congo na bi ke na mi kandalinga o mingi. D'accord, Mathieu, bon, je te dis qu'il y a un album qui est en 2022. Tout le monde a un match qui est en 2022. Tout le monde a formé 7. Tout le monde a un single, il y a Fabregas Peuté Kobima. Les gens peuvent vous saluer. Oui, les gens disent Kofi Olomide plutôt. Mais tu as un album vraiment où il est marqué qui vraiment 2022. Au titre, c'est qu'on a 2023, ils ont cartonné. Album où Batubazela qui trop. Photo le bara vérité album Batman il a trop qui légende ya Kofi Olomide o ezaki piraté donc Kofi Olomide ayemba na ba Davido ayembina batu belé mais album mutakoti studio tia silisi batu bazui yango ba piraté ya moni légende de bimaki mbangu parce que producteur asazwa apesa ki da Kofi Mbongo a fouti ba droit fallait disque bima depuis kala to comprendre te jango salama ki ndenge nini et yo comme que tricage mo kotiwana mo makabebele mais Dieu est grand les gens de Bimaki tout monde ba panneau tout monde ba nzembo bien ba mbembe ba nzembo a immortaliser serna biso chichibola chiboles hein il va mon quadra ba mbembe bimi ba biberon en tout cas félicitations à l'artiste Kofi Olomide qui est notre ambassadeur parce que
na aja Kofi tomoni Kofi azo rapper na aja Kofi disque kitoko elateli malamu makambo tout bien azo mérité kozala ambassadeur azo mérité kozala ba titre au viana zanango na ba qualité na ye na makambo tout en tout cas félicitations wana za na compte Koffi Olomide et puis disque o bat bazela trop balemba oyo mutu mususu apesa mbongo bayembela ye mais akufi disque bimite eza balle de match ya papa chéri non wana zolo ba album eza ki le plus bato bande kozila parce que formule c'était bimi na kaka ya fali poupa mais ba album oyo to yebi ke bande ko bimate eza ki balle de match na légende ya Koffi Olomide mais to moni formule c'est fali poupa. Félicitations, Barumba bien, Maramtou ya bien, et puis artiste Asala Moussalana est bien, et Tomoni Penyongo, Nanzembo Nani, Fabricasa immortalisé, Venepso Zéphiré, Nani. En tout cas, félicitations à Maestro Asala Moussala bien, et puis, mi-ange, mi-démon, depuis Bima, Tilelo, Nganoto Yebi, Isobeta. Bravo à l'artiste Héritier Watanabe. Donc, tout ça, la posa Congo, Batubaya na Moussala. Non, ma finga, elle a les sauté. Sala ne boulot, beta ba concert, toya tondi mayo. Et puis, quand en 2022, tout le monde qui baye à viva. Hein? Baye à viva, ba sangana. Tout le monde qui Benderson, Apocadero, Pompon Miyake, na. Sampaio, Apocadero, donc, bango tout, na Yves Mwanza, 3 fois artiste Massanangai, donc, bango bana viva. Bango bazui, marambutu ya viva, o banzemba papa wemba, o banzemba, bosolingi, on s'est retrouvé, faut qu'on ait un concert à bana viva. En tout cas, bravo, et félicitations à Ideo, na monaki, ils ont coordonné par Moutavokia, à Noël, donc, félicitations. Héritier Watanabe mi-ange mi-démon, félicitations parce que tu es le bêta. Formule 7 IP et bêta. Mais, bêta, mais, légende. Ah, t'es Koffi Olomide, pardon. N'habitez pas de moi, la vie, on a besoin de wapi. Papa, na aja Koffi Olomide, ceux qui 67 ans, ceux qui combien? Bako bele bakanga ba bandokiti. Bakanga ba ndoki na famille. Bakoko belé ba comment sumbana bilamba. Ba papé belé ba perda. Mais tala aja Koffi. Tala la télé, tala propriété. Tala o Koffi azo sala. Bientôt la arena na 2023. Ils sont sponsorisés par Laurent Sokoko. Donc tous en a droit même il faut commissaire Koffi. Au bon temps au petit Koffi. Mathieu. Toke malembe papa. OK. Aux autres tanga classe Koffi azali aussi lelo sala ochenga micro azaka mutabongo oko féliciter été c'est le temps na lobaka bazwa monument basela Koffi Olomide tozela TV adae boya ngana lingaki mingi nga mutavie non c'est une icône vivant lelo yo Inos Bi aye bébé tension nani andimaki na aja Inos Bi akosama ambazo sala Inos Bi. Est-ce que yo na ba jeune na bana photo kumisa Inos Bi na aja Inos Bi ba petit belé baza bakati la bango fufu ti lelo bayaka va bi ma mère tanga 2000 mais tala Inos Bi ne azoboko la batu tala Inos Bi lelo pesi pe batu ba cop tala Inos Bi lelo pesi pe batu ba production na aja Inos Bi maman tout ça la chronique moroté pour tout ça la ba flatter faut que kumisa ke loko eza bino ba chaîne bino comme la tendance wana tendance tena ebisio ngana le seul journaliste o ya finga musicien te yeso mona na finga musicien yeso mona ngana ola na musicien na sima na sala ngote na complexité ba master tout ba déplique ba ibrator ba nan baza ba master na biso ba materazi Charlie ozo bimisa pa album ne 40 2023. Donc, faut tout ça la promotion ya ba master. Faut tout ça la promotion ya ba musicien na ndenge ya bien. Tout tika ba tendance, tout tika ki jalelo, tout tika ko ki ça ki sankara. Na sala ngoti. Soki na okumisa Koffi parce que asa légende, asa valeur ya mboka. Nde na kumisa ka Inos Bi, nde na pesa ka valeur n'intel. Donc, c'est un peu ça.
Ok, d'accord. Nous sommes ici avec Mathieu Banche. Nous sommes en train de parler sur ma musique, tout ça, l'analyse de la musique et les cas qui n'a 2022 et puis 2023. Et puis, on a l'actualité, on a belé, au ezo les cas, nungu, il y a stade de martyr, au ezo le bande de la mascoubeta. Mais Mathieu Banche, nous avons les cas, moi, si mam qui au PC a inonce bi, contrat. Mais peut-être que on a inonce bi, au PC a Robin Mundi, ou batu nyon, so batu ebi que non, yo qu'on a raté parce que inonce bina fali kota fali simba raté mais Robin azara kota fali mais tout tu comme on a contrat ya Kalemi inonce bien pesa ko yango Robin Mundi vous savez qui non ndenge kasi 2023 ina maramuna ngo biso mona inonce bi a finga ma part Robin Mundi a finga Robin azo finga inonce bi mais les lois pesi au contrat heureusement le monsieur Robino azalaka ingraté avec la télévision andimi mais et lokeli pe ba problème. Mais vous avez un message, tu as la mission, tu as la neba au fingae. Nzamba lobaki, muto asali obola mundimae. Et puis, tu connais ba vrai, na ba faux. Vous comprenez? Lelo ya ndimi contrat ya inonce bi, mais bimi le roi trahison. Et pas grand frère nae artiste amboka. Et bien le roi trahison parce que batu ba ebi, Robino aloba na télévision que mutu oya fingaka grand frère nae fali. A kotiko lobi sara été mais ebi makape ke inonce bi amankaka fali bon yo siko ba bengi yo pa inonce bi yo kemba olekela pe na ba télévision obi minani on eza makamba musala wana eza musique wana eza mamna bango to kota te mais na lobi no kaka ke ebimi lokola trahison mais soki to zongi sima félicitations à inonce bi muto ya finga yo muto aloboze lokote ozaboy ay pesa ye au monde a pesiete yemora chebi ochemboué et quand tu m'as la poto na bino moko donc voilà il y a même bango musique biso to kota ngote mais ils a ba leçon moko bo na vie ko boya na mututé tak kufité merci félicitations à Inonce Bi jeune leader mais on aurait pas le bané pas outil ko bengana ko la clip partie ya il a kanda la clip na waneza mamuna yena partialité ya kanda donc wana na kota ngote wana ne contrat na bango ba signer donc moi je fais les missions avec l'été ya kanda ils a conception et émission au chaîne na biso mte pesa yango ya to salara donc mamuna bango longola sa nini wana italingati. Parlons un peu Maramba balle de match. Marambo ils ningisa plusieurs émissions sur ça. JB Piana, Abwaki ex maman et d'autres ex femme na maman ya bana na ye Amida na nzim to ebite libanga est-ce que ils a mabendenga Abwaki pour aza maman ya bana na ye ya ko pe ko dédicacer ça non problème. Non, c'est pas un problème. Aza maman bana na ye Abwaki maman la Soraya et Salini. Biso nyonso toyebi ke Maman Amida appartient à Monsieur Vital Kamere qui est notre vieux pacificateur. Donc, ils ont marambouké o soka boaki nde bazonga nino. Batu botika rocha ba polémique à Buzoba. Jibem piana boaki Maman Amida salini. Et ça les le côté. Ils ont ba polémique monte photo kota. Wana ils ba bien, ils ba mamba ba famille à batu. Yo ba mamba bolingo na yo. Est-ce que obeta on a TV? Mamba bolingo na mikanda beta on a TV? Non, mutuna mutana bolingo na ye. Na mi lelo sa mam na ye. Est-ce que ba ex na ye to bato bazalaka fo ba ko bimisa maramne bongo? Non. Dans mamba bolingo ya batu eza ba vie privée nga ko kota ngata mukete jibe mpia na si a cité kombo ya Maman Amida eza relation na ye mama ba na ye et la kisi teke bazonga ni non Maman Amida koma ya papa Vital Kamere net si gens à tous les camps parce qu'ils ont bien privé à battre. C'est ça. Voilà. Okay, d'accord, parlons un peu de Stade de Martyr. Tout bon, Stade de Betama qui m'a belé, hein. Fallait pas Betaki, héritier Betaki, mais aujourd'hui, toujours, c'est la Stade de Martyr, il y a fait régola. Mais ce qui est grave, toujours, à bateau, à au bêta, à bateau, bande la liste au bêta, et Stade de Martyr, en haut, comme une envie, panango, bolalo, la mouki, au pessidate, koto, pe fabrica, ça bi, après, va tourner, naïe, à zoar au bêta, Stade de Martyr. Moi, réaction. Pour Banana, nous, la Stade de Martyr, il y a fallu Poupa, il est gagné très bien parce que bah plein à la qui est belé à part qu'un des tout cas batu bakufa moi étouffement maman bébélé bon ce qui artiste a bien zozonga peut-être batu baloba qui a bêta musique penate tam so zozonga
bon na bete la binosko musique boyoka donc wana epanaye héritier Watanabe moi j'étais là na stade des martyrs depuis 10 heures bambula ezobeta na bakasavu na bagombe na bapembeni mais na stade ebeta yiti donc soki batu baya ebelete yango wata zozonga po ça la plein mais na musique spectacle marambutu elle ira très bien. Non, héritier boloba qui trop azozongelango. Bravo. Trop la héritier tout monde est sous na stade des martyrs mais ngana ebike ponanga elle ira très bien. Batu baboya même na sambula batu bazoboya bazoyembara wata oleki bango na koyemba tozaki wana. Donc héritier Watanabe, félicitations pour le concert à Stade des Martyrs. Nous le bio zonga susu. Tout repena to sous stade. Tout tiango sous bapine. Tout retiki la ora awera. Ferrego là le 24 juin. Tout kuta na Stade des Martyrs. Bravo à papa Hervé parce que oza mat déterminé sikoyo na ba maambutu. Na ebike ba golwa ba na nzala stade wana. Tokutana le 24 et puis ba masto pi ba robeta Fabrigas aza capacité ba tebele ba yeba te maestro aza ba nzimbo ebele maestro le labi msi ba leader ebele donc aza artiste ya ko féliciter na génération na ye aza pe musicien oyo a opéser tout le baramambo eza vérité donc maestro aza parmi ba jeunes o abimisi ba jeune leader lelo na mboka na biso. Bravo à Maestro. Stade des Martyrs, ils ont les cambouis à Banzemboute, ils ont les cambouis à Beta Sala plein. Est-ce que le Koban a été peut-être à cause de ça? Bébé, tu n'as pas Beta, on a limité à Salara plein à craquer dans Beta Stade des Martyrs. Vézac, les pas Beta Stade des Martyrs. Tiati, je vais bien. T'es bon pour Salara Maramouté. Papa. Voilà. Donc, Moutuna Mouta Beta na Nenge na ye, Bafa na Villa Nova Baroya Kaka. Na Tourawata Baspiritas Baroya Kaka. Na tour afali ba wario bakoya ba golo na tour aferi mutu na mutu abeta na ndenge na ye sans polémique sans concurrence mais stade alaka beta yemba tondisa tokozela ka wana pourquoi da cheki ko fait beta da stade yo yebi mais a préparé arena 2023 na ba j donc quartier latin au grand complet ba ozada wana do mamutu eza bien. Parlons un peu de l'affaire, il y a Virginie Manganga, notre grande sœur, na Makambo Italie Média, beaucoup de réactions mis sur ça na internet. Côté Virginie elle fallait à Fingaki, côté comment qui ba niveau à la police on ne sait pas. Donc on boyoka ki moi ba que beko ya bongo e bimaki ça là qui on dingue tant que notre tout le concert na biso malgré toute sa grande sœur na biso na musalango et ça là qui on a moins de non et ça là nga bien té parce que baka moni ba femme baza bato photo respecté donc né na yokela kiango et ça là nga bien té na ebi que mamu mususu eza nango bien échanger nango nali kokota mamu wana trop té parce qu'il y a trop de polémiques ma fille ezoleka trop nga place ba finga na yarati terrain na kota raté nzamba sunga artiste ba respectera biso surtout presse ezala bien biso pe to respectera ba artiste omoni lelo yo presse na musique toza eloko moko donc faut respect pena ezala pour ma msouya bien dans la kota c'est pas déclarer ba bibi non de biso magato beaucoup de ba ke biso ba chroniqueur ne toza base ya ba polémique base ya ba insulte parce que ya bi ce qui totalement bien c'est Virginie maintenant qui avait commencé et au final fallait en tout moment le monde des scènes qui peut falloir réagir de la sorte en tout cas na ebité na mona te mam na bango place banda to ebité biso monika au spectacle bitumba la police nini mais pour nga na mona ki ngo soni parce que na mona ki artiste ata ya munene et puis Virginie a parmi ba chroniqueuse za makasi ya mboka na biso ba banda kala ba aider ba mission pe belé ba ser na biso wana donc et comme ya ko finga na chel nduma boye yokoto boye en tout cas et ça là pena propreté ba tutu wana libanda mboka ba mona ba ivoirien ba mona ta ba congolais entre ça là et propreté malasi mana onsenga mama mabongo ezala te soto bundaka na bamboka na biso c'est bon to potana na Congo mais wana eza libanda eza le roi drapeau ya mboka ndeza libanda
mais tala makambo yaki wana. Voilà. Victime nani? N'aéroport? Oh, mais toute la question. Ah, maman, c'est les kaki. Les kaki n'ont mais tout le bon sens que non, fallait pour pas, c'est comme ma camo, il y a betara, bateau, c'est pour comme combat, on le bien maman, on peut se salir à Bekiu, au côté là, moi, Kubuyu, tout comme banga. Tes musique et la musique, concurrence et la loyale, et ça y a goût mouchouchouté, il y a tout tâté. Pour ce remis à tout à pour déclasser bateau belé bambanga belé donc musique est à la ma musique vous avez ba chroniqueur na bino ba défendre artiste koto pe musus ça polémique pe musique ngo goût est soutien yo dit ça concurrence loyale musique et baby ba vient so ba jibe ba wira ba so ba mbona ni na ba guerre koto ba fingi tel koto ba tum ezala ka bongo et commander à ma confiter. Pour mon maître, azapena maître ceinture rouge, mais au bétano muto bambana tatamite. Mabe. Donc, botika ba maramboana, to bétande musique et ko sala vraiment bien. Bo za na bateau ba ma casse na koloba, bo défendre ba artiste. Konika kongo kufa, oyebi. Nyoswe beba na ba vie ba veste ba koma ba sankara ba musicien. Donc, mambo baluka na ndenga osakanati. Konika kongo kufa. Mutu alati baga yo kumisa mutu musicien bazo kosa na musicien konike kufa na ebite bandeko ba ya sima na biso bon soki obonga mena minitio konike beta to sola mingi légende eh bon biso ele ka légende ka ya pamba papa moyo to yango ba wali kamba tendance o mo ko bimisto tendance na yo o boton na lobaki bana viva baza pe bata quartier latin. Au moni lelo bato belé bando pesa bando condamné Kofi. Babi Kofi a mbisa sou ba musicien te. Kaka Cindy lelo a pesi chance ta ba jeune. Ba JR ba e ba BBJ3 ba Linda Lala ba tout moi belé donc il a sa valeur pe Fox et artiste monsieur Kofi Olomide. Na linga kumisa artiste wana mingi parce qu'il respecta kabatu. Mon il aussi mission à respecter yo peut faut respecter mais chose à la valeur et pas ba musicien non Bertela mission faut pas ça rappeler yo respect mais tant mission peut se respecter et le résultat génération où ils a biso ne faut soutenir ba musicien où ils a génération ba vezacle té ils a génération na biso ba mission na biso ba fali ba ferré ba hérité ba ibrator ba Red Voice ba nani donc bisonde wana neti mikolo est-ce que yo ndimi artiste a monene le rôle la Red Voice a bêti 1 million de vies na 3 jours avec Nanze Monae Mero obayemba Messi Ronaldo nana ndimaki que Red Voice a tapé bas millions à 3 jours. Les lois qui ont 2 millions. Vous avez la musique qui n'a changé. Red Voice n'a pas sur Bambote belé artiste futur donc il y a vivant il y a futur place batouani ngaba kene yesa kenda n'a pas sur Bambote en tout cas Mero rien à dire félicitations à Red Voice au l'accès vraiment la génération oyo aux a parmi batala autour de la mutema Mero Simbi 2 millions de vies, pas 1 mois. Bravo à Red Voice. Donc, génération Zabiso, tout ça, Moussala ou bien, tout ce qui est Sankara, tout ce qui est Toro, Koulanda, ba musicien, et ça m'a donc, ça la boulot na bien, Nzamba Pambola yo, kozala fanatique qui a musicien te, Lukande musicien, aya alanda yo, pona Moussala ozo sala. Ayebi ke Matia salara bien, Bertela salara bien, nalandaye, mais so yozo landara musicien. Vous allez à la valeur. Ok. Donc, les compétences comme peut passer moi pas sur bien ils musicien mon boyer na la émission na yo a remis ko boya ko yo les émissions bio chaîne la minute tendance peut-être il y a tendance la musicien peut ba kembisa ba bino fort au monde appena momi moi qui toko avant musicien ya mbaye avant o ba mbango dimne internet mtero sauver marambo ba leli biso ba ser fort ba vunguli pena ba ser au senti pena que ser soit bengi artiste moko boy avant oyambaye nengo ina palembo
continue na palais to sololi to esi cameraman zela nanu to sololi nanu to bimi oyambinga soit to niate mission na suka nango to esi cameraman yo kena yo mère atikali donc boliami ya kosakana te te na te en général yo posa moi site boliami na nenga kosakana te yango siko na biso ke eza bato ba osala musala ba miyeba te tant que okenda classe otanga musala no yango okendo céder pour na nini pour misa yamba yo pour yamba musicien non moi c'est si là internet est changer pe moi mbebele mais nzamba sunga mboka na biso makambuto ke bien parce que niveau to kendele Bertela ki motema mabe koti makasi omona pena musicien moninga sali malamu me yazo boya omona pena ke koto sali mabe pasenga moninga esquisse rien donc ba mamwana fosi là pour mamuto sala bien donc voilà. Bonne évolution parce qu'il y a légende pour Babi. Légende ça va donc mon père Anakin bientôt là le 17 ans ça la face aux presse et amis. Donc, à Koutana, master, et après, Snani, Basso, la Mamba Légende. Voilà, donc, Nabi qui a une invitation. À part Rwanda, concert Ezali, voyage Ezali Belé, Viana, Nyon, Suezal Ramalam, quoi. Et puis, dans le Sénakana, Gêne, au Bazoya, respect à la presse, et puis, Bossa, Moussa, Nabino bien. Et puis, quand on a l'année, le 8 mars, Tozana Luanda, Togetika Skoyo, Lady Maître, Patrick Bekama, Betana Atlantico. Voilà, donc, Kofi Orbeta na Arena, Bekama Orbeta na Atlantico, Bina Filesia Betaki, Nanisa Betaki, Tourpe à Misusu, Bakopeta. Et puis, à partir de juin, polémique et bandi. Yanine, il y a un stade. Nepso que Batoubaouz a mon Jésus de Niance. Batoubaouz est-ce qu'on va mon Fali Ayako retourner. Hein? Stade des Martyrs. Bon, est-ce qu'on va mon Wata? Ayeli Soussou. Moutona Tembe. Na Stade des Martyrs. En tout cas, bilingue, il y a bon, il y a presse. Tous en a presse, tous en a respecté, tous en a respecté. Tandis que je suis valet. Mais tous en a vungulé. Et l'autre, c'est ma papa. Merci. Moi, mingi dynastique à la mine télé 14, mais tout le monde qui Bill Clinton koto à l'ongwa. Non, on est à mamna bangwa bana wenge. Wana mamna bisote. Faire autika ferré. Bill autika bill. C'est le yo autika c'est le. C'est le na bill ba oswana. Ngana otokota pwan. Moi bilo réseau so pas so journaliste. Eza mamna bango dynastie da projet à ferré. Bazana bango. Eko bima nango pe ko beta nango ata 100 000 ba misupe bazat. Ba jaki baza. Bah c'est le bazar donc voilà. Félicitations, bravo, bonne continuité na ba master dynastie. Donc ba longo tikali batikala. Donc c'est un peu ça. Mathieu, bon, je crois que tu as soli maka moi mingi, ba signature que tu comme déjà na ministre belé, que tu comme dans la souka plutôt. Message ni de la fin, message ni fort ou ko memela. Ba abonné na biso et puis ba tout nyonso wazo dans ba rolanda émission na biso. Message fort mesdames et messieurs, ça Congo mboka na biso nazo signaler na bandeko tout. Presse ya Congo ekufa. Lelo batu tout bakoma bataba tendance. Wana ezelo ko bomba te. Presse ya mboka ekufa. Nazo ebate bandeko ba misien bazo ya mike e kosuka wapi. Et puis nazo ebate ba journaliste baroya ba kosuka wapi. Et puis na ne oyo tozana 3 stades de martyrs. O bandeko ba bi ba ko beta. Ya Fabregas nazana convaincu parce que na nazo identité. Mais tout ça musala au bien, maramuto kende bien pour lobby à venir ya mboka ezala bien. Vous comprenez? Presse Koufa et puis bravo na légende ya Kofi Olomide des obeta bien, fallait pour performer cette obeta. Félicitations à papa chéri, héritier Watanabe, Ibratom Piana c'est pas sorcier pe betaka. Bina filé donc bravo na artiste et tout nzamba sunga mboka owe kende liboso nzamba sunga nyonso fongwama et puis makamba malamu ezala mboka na biso parce que ki mutema mabeza makasi na nenga osakana te et puis ba mama bo fongola misu to komi pembe na maponami bandeko bele bazoya kokosa biso bo komisange sika wana bo komisange sika wana soka to komisi abosani. Pour voter ba député à solo
Na profité na pesa mbote na maître Serge Mundu. Maître les plus responsables, Bambote Belé. Igete Bakika, vrai chéri, Bambote Belé. Gianni Bakika, merci pour la basket. Merci à Sam Kunku le nécessaire. Merci à Bandeko tout. Obalingara Mathieu Bonché avec votre slogan donc, merci aussi à Gladys Ngoya Aigle Jaune, manager. Merci à Dorsel Sala. Merci à PDG Niva et la Bossanité. 3 fois artistes Yves Mwanzako Damasina et pourquoi pas Venangalando Muzinga Mokonjaren. Naomi Kanda. Bertela commence déjà Koli. Ngala Nazwate. Merci beaucoup. D'accord. Babi, merci Boss parce que répondre quand même. Merci beaucoup, merci vraiment, merci Nayo, merci na patron ya chaîne Oyo. Jires Mboni. Avec les cordons Hervé Kaba. Jires Mboni avec notre cordon. Jires Mboni depuis les États-Unis. Bambo Tebele, patron responsable. Merci na ban États-Unis tout balinga ngai. Eliane Kasimoto, merci Nayo et merci à Maréchal Souve Iesa et merci à Massa Toubatala Rabisso. Merci. Mais à signaler la Batou, Mathieu Bonche est toujours au milieu du village, sans polémique, sans parti pris. Je suis là pour tous les artistes et musiciens congolais, à condition à la respect et puis au sa valeur, naba journaliste, nakoya, nape sa énergie na makambutu, ne bomona peut-être na pesa pa batu mususu pour bango ba respecter. Merci beaucoup. Ok, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande émission. Merci pour votre attention soutenue. Merci à notre boss Jires Mboni depuis les États-Unis. Merci à mon cordon Hervé Kabarabi, Diallo Iyakartabir. Il est mtazaki na sima ya caméra to combo oyo. Eh Zambe na mine zo buka la boss Jires. Bien grand merci à Normi Mbwe Kanda depuis Paris. Babi mon ami à sûr. Bien grand merci aussi à Cynthia, Babi Cynthia depuis Paris aussi. Babi Bazarabona Normi Mbwe Wakanda. Nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve prochainement, même chaîne, mais avec un nouveau numéro. Bye.